Fidèles internautes, merci de vous avoir encore très nombreux branchés dans votre site www.congo-millennium.com. Et oui, il est l'heure de suivre votre émission Tolo Belango, toujours présenté par votre humble serviteur Belo Belka. Mais oui, c'est moi le défenseur. Tolo Belango, le Tolo Bela, un phénomène qui fait rage à Kinshasa. C'est le phénomène Bukalelo, Lambalelo. Ni ba Bukalelo, ni ba Lambalelo. Pourquoi il faut que Bukalelo? Pourquoi il faut que Lambalelo? Ça, c'est une question que je pose Naba Ndeko, au toujours coutant na bango na terrain. Biso buka lelo lamba lelo na Kinshasa lelo eza nini yango lelo mbote ndeko mbote papa oza kinois naza kinois de naissance né ici grandi ici yebisa biso nano yebi phénomène ba benga na Kinshasa buka lelo lamba lelo na yebi phénomène wana buka lelo lamba lelo eza nini buka lelo lamba lelo eza ndenge okuta na mwasi na nzela bolingani lelo bodobe pe ka lelo eza malamu to eza mabe eza malamu malamu nango eza nini malamu nango eza nini ba pecha ba mikolo ya Kinshasa ba komi so lingi okomo pe mbongo yokomo pe confiance yesu ka filma ko lia mbongo akimi na yango wana siko so tokuta nino kaka la nzela to lingani mbamo yo tandeni nga makolo nga pe na tandelo shaba to silani to kei mais ba boti na biso bazo déplorer balobi bango tongo bakola ki ba valeur ezalaki makambo ezalaki ndengo na te mais bango makambo ezalaki bongo te po mukile yanaki pasi te siko na minute au monde ya pasi pecha landa mbongo kuna apia libolo kuna mbongo apia so kuna mbongo avapia suku na mbongo do senge yango ne senge lika ne minute to komaka vrai ya so kuta na momi na nzela ukatelika bale to komaka ukata bale ukati baloleki ukati baloleki yo te makolo ngape yo te libolo ngape na chila. En fait, merci, ça va se savoir. Balobi buka lelo lamba lelo, est-ce que c'est loko ko encourager, tu es loko ya ko décourager. Bandeko, ceux qui bazana moi malobato conseil maître, moi conseil na yo ko sala bien na bandeko yo bazo landa biso et surtout bilenge bazana besoin ya boye binayo en tant que doyen. Merci Totambu Samiko, tous au point de vue ya ndeko na biso. Bonjour ndeko. Bonjour. Yo posa kinois. Ngana kinois. Ye biso no likambo buka lelo lamba lelo yo po ye biango. Buka lelo ezanete loko osali lelo oliango pe lelo zo comprendre ezate na façon na lobiki olingi mwasi lelo aussi bien ka lelo te ezanete loko ke na par exemple ke na zui moto na travailler monteur lelo et peli lelo pe ke ko bula lelo ezane mais batu musu ba lobi buka lelo lamba lelo eza lokola olingani na mwasi lelo obimi na lelo est-ce que ko lingana na mwasi lelo ko bimana pe lelo yo monango malamu to mabe eza malamu pe eza mabe malamu eza nini malamu eza bon neti nganga eza mabe pona nini okolinga mwasi mususu ebi nzoto oyebi ndenge avivra te peut-être na maladie na ye poneti nga bona beleki na so de pis pona ni bilinga linga bilialia ko nyama mabe nyama mabe na lingi mwasi lelo la sibie pe lelo yo cappuccino oyebi yango te na yebi yango te wana za pona sentiment te nganga nanga l'idée sur libolo donc faut na lingi faut na yoko pe na bien yango Monique conseil opesi bandeko buka lelo lamba lelo za mabe po yo po to so de piste oui yango nana nango na ko l'action mais taka batu baza na ko la kisote comme na mettre l'idée sous mettre l'idée sous abitumba te mais mettre mécanicien donc yo liaka madesu mingi na linga l'idée sur basi mingi mabe siko ya malamu ya buka lelo lamba lelo eza wapi parce que otoloba mabe nango nalobi eza mabe po mwasi ana olingie lelo oyebi ete mama bosangisi nzoto donc yango moni ke biso to komo ba maladi kilikili mabe c'est ini no repese na ba geno bazana na pratique buka lelo lamba lelo donc batika puisque kolinga mwasi olingi mwasi lelo aussi bien lelo ya mabe puisque oyebi mwasi ana te ozwa malade ozwa so depuis ndenga na zui c'est que faut kotika tango olingi mwasi faut mekola ye nanu oyeba ata malamu be ata mabe faut que au moins combien de temps pour yeba mwasi so bolingani sika même un mois 3 semaines ils appellent bien peut-être que vous avez pas même bien hôpital vous savez examen examen malamu mingi qui olingi ka bamo beaucoup chez na ya mabe. Merci beaucoup ndeko pusana pe ndeko azape na makambo loba mbote ndeko mbote ngachi simatador yo poza kinois naza kinois penza yebisa biso no likambo buka lelo lamba lelo yo moni yango ndenge nini ba jeune ba ko comprendre buka le poids ba jeune fa lelo ba komi kula so ba jeune ba 4 5 6 so bo 4 6 5 6 nini asa sa bino groupe ba ya abeta na waza o ya wana ba be la sa bon esprit mo boui ya ke pecho pe dans le tinga ba liabera le poids ni ke bangonde ba di motema be liboso mais ozomona te ke muto yebani na yebizalelité oyebesika utite olingi lelo bimine pe kaka lelo ezo bangisa te penza et baba ça te passer pour les jeune fa lelo ozana ozi temps ya ozana e abe bebe tata ozoba mumbenga mais ba te ke yo ozo tata ozo conserver mais ye a lingati ya nganga ozie lelo obuki osani
Maintenant, bah inconvénient nango ekoki kozala nini na ba pratique wana mabe. Inconvénient nango ekoki kozala nini surtout pas ba jeune. Bon pour ça ba jeune il fallait tous aller kenge lo okaliboso. Parce que ba jeune fait le lo azo mala ba papa ba maman so na bibiso eso so ba jeune a remercier na papa mon mkolo. Nga peja jeune azuye na coucher na yi. Mala adekwela ngai Conseil ni kopesa na ba jeune fille o bazo salaka bondumba bazo mitika kapa mibali ebele po bakoyaka na makamba buka lelo lamba lelo. Biso mibali il fallait tout za mutete ya munene. Moi si azana ya ozani kaka. Pour ça la vie ezo mema misu na liwa. Tout za kikenga kaka. Nza mwa wasala. Merci beaucoup ndeka pesi pe point de vue na yeto ebite doyen na sima soki mwa likanisi ezali ya kopesa ba jeune to pusani pa ndeko mbote ndeko Mbote papa. oza kinwa Oui, kozala kino ezate koyeba makambo nyonso. yango nga na tuno yo yebi makambo buka lelo lamba lelo Nayebi yango. eza nini ezosalema ndenge nini. Bon, buka lelo lamba lelo eza mwa makambo bo esalema na kina obenga oya buzoba. Pona nini ba petite sœur na biso to ba grande sœur na biso bazane esprit mo boya mabe. Donc soki alingi yo kaka lelo opesanga ota eri yo pe opesi donc ozana souci non. Mbon na nga pe eroki ofelete. Il faut nga pe na longola na ngai. Longola nini? Donc il faut kaka bo beta na kaka tuta kaka. C'est pour cela ba benyango buka lelo lamba lelo. Maintenant, selon yo, réellement, moi, si na mobile soki balingani, il faut bazwa temps boni, mikolo boni po baye bananzoto. Vraiment, eza moi pasi. Pour ngai vraiment, so lingi moi si, eza te kiraka, même si on dépenser na, puisque moi ça zam to ba dépense. Eza te que no kaka lelo. Oko zo moi temps, mais ma belle biso bana kini, o bando pese confiance et non na pese moi temps. Mais au mon honnêteté, oza donc ouais, au travail na yote. Ozo pesa zolo ba komo benga o et pas vieux mushina. Donc azwa ko shina yo mais azo ke rote msusu azo pesa na ye. Ba petite yango pa kini balingi na bango ka buka lelo lamba lelo ozue lelo bosilani lelo. Bango susi na bango eza ka buka lelo lamba lelo so tigele mo ata donc amonio zoba epa na ye. Donc eza mabe. Conseil ni no kopesa kasi na bilenge basi wana oyo bango moko bazo tindaka ba yaya na Kinshasa bako mabuka lelo lamba lelo. Conseil on a repesa même na basi même na ba mibali il faut tozana patience. Pona nini buzoba na ndenge ezokola bande na biso bazokoka kobala te pona nini yake no ata oyo na lingi asalisinga mabuzoba lobi na bala msusu na olinga msusu ndio ozomona tozotula mwana mobali okotisa ba 30 ba 40 chez bango donc eza mabe conseil nga kopesa yeno to tira biloko wana olingi mwasi moko to mobali moko bofani na ye ti séjour nzamba akolinga bobalani. Merci ndeko alobi pona ebuka lelo lamba lelo alobi eza kitoko te parce que ezoko favorisaka ba mabe ebele kasi ngambo mususu pa lobi ba fi yango ya Kinshasa bango moko bazo favoriser buka lelo po okosunga ye opesi ye mbongo opesi ye mwata ya ko patienter ya omono lokola mombinga tozwa juste mutu asuka po to boucler émission na biso ya lelo mbote ndeko. Oui mbote. Oza kinwa? Oui, naza kinwa. Est-ce que tozolo bla likambo ezoleka na Kinshasa lelo buka lelo lamba lelo yo po yebiango? Oui, na yebiango. Buka lelo lamba lelo selo yo ezelo kwa malamu tu eloko mabe. Bon, selon ngai ezala ngo eloko malamu po courage abiso pe na bandenge mo boye. Na roza apela mbongo na mo boye. Petit na salenga minene pour la liaye na kipa petit mo libanda boye buka lelo lamba lelo finima 2000 na dame na ngai. Donc ba momia kin minene na bango nde ko mosala ki ba ya bakende na buka lelo lamba lelo. Bon, basi on biso to lingi ba palin o ba to che basi la biso to robala. Ba se ki parla biso ba bien tengo biso si to se ki parla biso la buka lelo lamba lelo. Na bengi wa petit mo miki mo buye. Yo mo ebi ande zala. Siko yo zo mona teke ko kipe ko zana ba inconvénient buka lelo lamba lelo. Bon, mboka ya la passe yango ba fille ba débrouiller biso be poto aider bango na ndenge la bango sunga bango ka ko kabeleka mbongo te sam o bamba pe pesi ka likondo vena o. Bon. To pesa me bango mo bazoya dima ya yembi bango mo bazoya tanga zemi. Donc ba lobi bango za pasi Kinshasa ba momi ba komo ya bango moko ba oya ba lo banini tanga zemi bango mo bazoya. Wa. Donc ba ya pe bwana chouati. Dans la chouette au kabele ma 2000 mo boye mo surtout kelio. Lobi a mono na nzela yaka boye. Surtout biso la moto, soto bula la moto mo bango mo ra chifler.
okota te bango moko na nzela omwa baibele na nzela okota wapi na ndako na bango to na porte bon opase rapport la etela lobata na ndenge bongo nde tozalaka na bango donc bango mo babengaka biso te biso moto na luka bango te bango mo mpe babengaka biso poso bulala moto mo baya kolanda biso pe. Merci beaucoup ndeko lobi eloko moko na Kinshasa bango moko bazoya tianga zemi. En fait, on a parlé du phénomène buka lelo lamba lelo. Comprenez un peu l'essence tozali ko aborder le sujet oyo. On ne le fait pas pour encourager les mauvaises pratiques, mais si on le dit juste parce que nous pensons que c'est un phénomène qui doit être découragé. Yango moni to kitaki nanu na terrain to kutana na bayaya to zwana nu makanisi na bango. En fait buka lelo lamba lelo ango eza nini? Ezali olingi mwasi lelo. Bolingani omoni mwasi lelo, olingi ye lelo, okushe na yepe lelo. Yango na Kinshasa bazo benga buka lelo lamba lelo. Mais en réalité, ces phénomènes tozali ko décourager yango parce que ça favorise makambu ebele ya mabe. Moi sina mobali boyebani bisika bo utite, bokutani na nzela, bolingani, bokobima lelo. Oui, même si on yebisinga que utiliser qui préservatif, mais restons aussi humains. Où sont nos valeurs? Et si peut-être petite ouana en dehors, il y a des maladies sexuellement transmissibles, azala qui peut-être sorcière, envoûtée ou soit elle provenait na babisika naye. Tu ne vois pas que quelque part vous partagez le même esprit, vous partagez les mêmes maladies, et puis on se demande, jeunesse, où est allé censé à venir à l'obby, et zo kende wapi. Ce que nous conseillons, nous disons aux jeunes, Ezali, de savoir patienter. Si et seulement si tu aimes la fille, prenez le temps de l'étudier. Prenez le temps, yakoye kola bizale naye, yakoye besika uti, koye besika vandaka, ndesima, bokoye balolenge nini, bokokoba na relation, binope bilenge basi, bande koimbali balobi bozoya binomoko, tianga zemi. Akolinga yo apesi yo mbongo sans ayeba yo okyo beti lisusu lisolo kazala kamushina. Voilà makambo eza ko enflammé Kinshasa, makambo zo sala ke ba mers na Kinshasa et Balukato et Beba. Merci à vous qui nous suivez sur www.congomillenium.com. Merci surtout à vous qui nous soutenez. Nous vous disons toujours venez nombreux. Venez aimer, entrer dans notre site, aimer nos émissions. Abonnez-vous à Congo Millennium et là vous aurez droit à toutes nos émissions gratuitement sans pour autant payer un rond. Et on ne peut pas boucler cette émission sans pour autant saluer la Queen Dame d'Irlande. Mama Béa, la tendresse, Mama Béa, la camerounaise, Mama Béa, Mama ministre Balobi, Motema Papa Dezingo Désiré Kengebeni, Nzambe Abilele, sans oublier mon vieux privé, Lenx Longele, de Bundes. Et si vous avez aimé cette émission, dites grand merci. Nandekwa qui derrière la caméra et qui assure la technique, Yanga Indeko, Jires, Diabenzi, et vous qui aimez Congo Millennium, restez toujours branchés, vous ne serez jamais déçus. Bye.